Yaya lisolo oyo ngai moko epesi ngai mutuko soit je crois ekopesa ope mutuko soit ya kosakana te. Jeune fille akokisi 24 ans abali kuto azali na bala misatu na zemi ya munene aye koyeba ke papa oyo abota ye na mobali na ye bazabongo ba revenant batu bazonga na mukili o bazaba wei bazonga yaya likambo ya somo boy oboti bana 3 ozape na zemi ya mwana moko oyo ya mutu akufa azonga papa oyo abota ye azali mutu akufa azonga revenant extraterrestre to nani siko mama na ye azali wapi mama azali te ndeko oyo azali mapasa babota ye na ndeko ne ya mobali qu'est-ce que réellement passé ayeba ki ndenge nini ki papa na ye na mobali na ye bazali ba revenant bakambu ya somo ya yango lisoto kobetela yo lelo ngai epesi ngai mutu pasi ya serez vos sincères. Bande ko ya Congo Brazzaville boya bokota est-ce que boyebi pona nini billet ya Air France ko kende Congo Brazzaville trop kende poto ezalaka cher 3 fois plus cher que ba pays mususu c'est parce qu'il y a des traîtres na gouvernement ya Brazzaville oyo ba matisaka billet ndengo wana 3 personnes ya pamba nde bazwaka mbongo billet wana pour ba appauvrir population boye Air France a lembi et surtout quand ça a problème na Mali na Guinée, na Niger, na Burkina Faso, bras de fer, abandonné comme soit vérité. Somme, hein? L'Afrique a un incroyable talent de corruption, les amis. Ah oui. Air France a en difficulté au Niger, au Burkina Faso, au Mali. Air France vient de parler fort à 3 autorités congolaises. Air France dit quoi, les amis? Que je refuse de reverser 5% de la vente de mes billets aux autorités congolaises. Je répète, aux autorités congolaises et non à l'État congolais. Donc, au Congo de Denis Sassou Nguesso, le Congo des Brazzavillois, j'ai eu l'opportunité de visiter l'aéroport de Niamey à Brazzaville. Les Congolais des points noirs, des quartiers poto un peu partout, sont là, ont une richesse sur leur sous-sol, ont des activités commerciales qui se passent sur leur terre, mais les amis, ils ne peuvent pas jouir de cela convenablement. Parce qu'il y a un groupuscule de personnes qui sont autour de Denis Sassou Nguesso, qui s'enrichissent de façon sauvage. Je dis encore, il s'enrichit de façon sauvage. Dans les billets de Air France à destination de Congo sont 2 fois plus chers que les billets de Air France dans d'autres destinations. Yaya Radio Lokoye Télévision na émission nango Radio Lokoye TV zali émission éveil à conscience to eko penio yaya suko côté na toilette publique to sombi papier hygiénique tissu de abenga kango omoni yango ezala ba tache ya rouge ya ko utiliser yango te po mabe ekoti batu ba sala spirituel ba incantation ba transférer batu maladie bokono ya ndenge na ndenge soko monika tissu papier hygiénique na pembe nango wana ezala ba tache ya rouge yebe ya ko utiliser yango te po mabe ekoti. The shocking truth about public restroom toilet paper, a fact that could save your life. Your knowledge could be a lifeline for someone you care about, so watch till end and don't forget to share it with your friends. If your toilet paper looks like this in a public restroom, you need to get out as fast as possible. If you look closely, you will see a bunch of tiny red blood splotches. Tokolobela makambu oyo ezoleka bongo na République démocratique du Congo toyebi ketrali 2 mois pamba pona ba ponono élection sala makasi mwa nungu ezali zoyeba te ekosala mate toyebi ke bandeko ya SEDEC ba yaki bongo na Kinshasa ba kutana na ba leader nyonso tout pona ba solola ba yeba nini ba kosala soki élection kozala soki ozala ya solo est-ce que ozala libre et transparente soki ozala te transition ozala ndenge nini bakotya président ya transition to président sortant ako continuer kasi bakutelaki bango nyonso tu wana monsieur to président sortant Félix Antoine Tshisekedi asengaki bongo dialogue ezalaki par trichement batunaye na mwana mboka Félix na mwana mboka Joseph Kabila kasi Joseph Kabila apesaki ye condition alobi boye yo entre parenthèses, au wanga na kaba signature, au retira kaba signature na yo, au respecta kaba ba contrat na yo te, siko na boité, pour la signer contrat na yo, pour la signer accord na yo, il faut ba leader politique nyo surtout bazala, matata mponyo azala.
Fayulu Azala, Mukwege Azala, tous les leaders politiques Azala. Comme ça, tu signes au vu de la communauté nationale, tant internationale. Blocage et bandit. Yaya, toko suka wapi. Patrick Lokala, à Leli. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Kabila dira? Nabata Sadek, alobi. Ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Aza champion à non-respect des engagements pris. Ça, c'est Ndeko Kabila qui dit, ou mieux, Bata Kabila, Bakoloba Nabata Sadek. Il a signé un accord à Genève, dans la Mouka. Il a renié sa propre signature. Il a signé un accord Moussoussou na Kamere. Il a renié ça. L'accord n'a jamais été respecté. A signé un accord Nangaï Kabila devant témoin. L'accord n'a jamais été respecté. Garantie ni Nangaï Kabila Nazanango Lelo, il y a que ceux qui ont eu un nouvel engagement avec Ndeko Félix Tshisekedi. Ndenge tozwaka engagement wana yakala. Garantie ni nazana yango ke yé à respecter engagement wana. Ne va-t-il pas renier ses propres paroles? Ne va-t-il pas renier sa propre signature? Ne va-t-il pas renier ses engagements? Ça c'est la problématique posée par Ndeko Kabila. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection pana yo. Na salelo nini pondi makena kupendaka sana. Shita kwa cha pelende wenjo. Radio Collective ya Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babo moma na babo séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mobanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi
ozali kolanda biso partout esika ozali na Sénégal epai ya Viki, ozali na Mali, ozali na Burkina Faso, ozali na Égypte, ozali na Ghana, ozali na Israël, ozali na Palestine, ozali na Kuala Lumpur, ozali na Singapour, les États-Unis d'Amérique, na Namibie, na Botswana, na Zambie, na France, na Belgique, na Suède, partout. Mbote na bino bisika nyo surtout bozali. O ebingai merci beaucoup. Kasi soko ebingai te comme na ngai Fiston Pelende tata ya Cedek. To kuta chaque fois, chaque jour au moins 2 fois dans la journée pour na ko beta masolo. Masolo to beta awa to inventaka yango te ya ezalaka masolo oyo bino moko pesa kabiso papa Fiston beta masolo oyo beta di solo na ngai beta di solo ya famille na biso beta di solo ya mama na ngai beta di solo ya mwana beta di solo ya moninga beta di solo ya voisin pona ko nuire te me pona ko sunga kaka ya isika ndeko koyaki yo o telema yo olamuka isika ndeko pe alamuka ki yo pe olamuka est-ce que komi ndeko moka bengi ngai papa Fiston pona nino banaka mama to bandima moko beta masolo to ki mama papa soza kitoko yo bandaka na nikolo ba information abi andeko ya solo na yebi yango oui c'est vrai il faut to bana information pour bandeko mususu basaka na tenter ya kolanda ba RTNC basaka na tenter ya kolanda ba chaîne mususu basaka na tenter ya information yango to salaka un peu d'effort ozali émission ya éveil ya conscience ya salaka un peu d'effort pona avant de mettre dans le solo to informer qu'est-ce qui se passe dans le monde entier en général, particulièrement et pas la biso africain, to mingi et pas ya batu ya mangala. Est-ce que komi ya ngwa donc ne nous entendez pas rigueur ndeko, il s'engage na biso pesa information pour na touyer baka. Et si ka ozali, ozo na téléphone na yo, ozo na caméra ya partout, au monde le ko la mazwa image na biso na radio le coller pour na kota sa batu, makambo ko le kala mukili. Est-ce que komi voilà, c'est qui est bien. On ne cessera jamais de remercier les sponsors de ce programme, de cette chaîne. Michael Josh, moi na mboka ebele so okuti biso ngba lelo kaka okutolo Michael Josh zali nini to azali nani. Michael Josh d'abord ezali mutu to azali mutu kolo marque déposée brand emblème ndenge to lobaka na lingala na biso ba yake biso ba lingala phone griffe Michael Josh kaka ndenge ba griffe musu bolata kesalaka ndenge Michael Josh ezali. Alors siège social nango ezali bongo na États-Unis d'Amérique na New York ezali ya mwana mboka congolais oya kobelo américain congolais américain yemo pe Michael griffe comme nango Michael Josh ya site ezali website ezali pa pe okosala vis okotala ba article oyo Michael Josh atongaka il faut landela ba couture. Il faut lander la couture yaya. Ndenge bande ko basana hiver ba article ya hiver ezali wana. Oso bo sapena été na fiki boye ba article été ezali ya basi ya mibali ya ba ya bana ya ba bébé nyoso tout ba robe ya mariage ba veste nyoso tout ba montre yaya ba lunettes oso mona ba montre ba yeba moto ya mbongo na montre. Ça c'est signé Michael Josh yaya. Papa Fisto yo changer ba montre belé na chaque émission oui, il faut na changer parce que sponsor à solo azali Michael Josh. Michael Josh, biso sponsoring ezalaka ya solo, ezalaka ya malobate. Vous comprenez? Ba carton pena e yaka. Au moins 2 fois le mois. Pamba e yaka. Ce qui arrive à ce que salami, il faut y a pour la tola kisa. Papa Fisto comment na Kobai, le kambute Kobai ya Michael Josh. Yo peso ko lingi, ça la promotion article na yo. Ko hésiter te ya kana yo to ko la promotion article na pour ça télévision communautaire ya. Na senga kana yo ebi yango chaque fois ya. So ko kende kisasa la la kabongo na Genesis Hotel na avenue Kandakanda numéro 8. La quartier Lodja, na Kasavubo comme c'est que bien mbote na yo ndeko José, on est ensemble ya. Ceux qui sont abonnés, merci beaucoup. Ceux qui sont abonnés, vous allez liboso oyo mona biso ndeko na kosenga na yo o s'abonner. Au moins biso par hasard, to batendeli au lien, to moni yango na groupe WhatsApp songolo. Ya o s'abonner, après o s'abonner, ko bosa na te o fina bongo cloche à notification pour na o rataka ba programme la biso atasoki mukete. Est-ce que bokomi? Voilà. Et puis ya na ba abonné à kala. Na ba abonné à lelo. Na yo mutoni ko s'abonner te ya to partager ya masoto betara o ezali ko sunga batu ya ezali ko sunga soko mo isolo ngo za inutile pour na yo peut-être ya pakabula nanu peut-être ko sunga ndeko moko songolo esika moko pakala ya masolo o to ali ko beta soki ba ebisiyo ba olandi ngo boye ozo mo aloko la fiction mais kaka soke salami na famille na bino o comprendre que mabe koti ndeko apesi solo pas Fisto beta li solo oyo
lisolo au décret salami pa fiston ozomona lokola ma seki mais ezali makambo ya solo papa fiston beta lisolo oyo obomoni wana comment est-ce que moi na botami akoli akoksi 24 25 ans kutu plus de 24 abali aboti bana misatu azana zemi ya munene ayeko yeba ke papa na yaza revenant akufaka déjà azonga mama na yakenda wapi yango to kobeta lisolo ngo pesa nga mutu ko so mais to kobeta yango malembe pona yo o comprendre kasi yambo to beta lisolo atika to développer ba titre oyo modi bongo na sommaire. Tokobanda bongo na République démocratique du Congo et pas wapi to benga ngoni ni blocage et bandit to ndengeni to yebi yango bakamba histoire ya Congo ngala ba répéter yango chaque fois les fins de l'humanité papa Nabiso Etienne Tshisekedi alobaki yango les politiciens congolais tournent kazakh à tout moment ya phrase wana ezwaka tout le monde tobanda ki awa est-ce que bakor ezali entre Félix na Joseph on ne sait pas bakor boyo na preuve ti ebokabwana FCC bakabwani epesi mbilinga yaya à 2 mois des élections kakaboye to moni bata Sedek ba au blocage parce que ndeko kadima abane ko lobani que non en tout cas élection qui très bien ba présenter comme étant expert et que ça la surtout ba diaspora ba s'enrôler malgré enrôlement et c'est là qui mbilinga mais côté ba diaspora ba oli kambouté. Mais comme à 2 mois, tu éviter comme mami, est-ce que l'élection est causale, tu es causale, tu éviter. Là, ça rabine aux alliés émission politique, ce que l'ingé émission politique, bande au passage la politique, parce que belé qui ne côté là, ça rabine comme un flash pour la refungo la mémoire, aux la déphaser, et macabre de Kalamboka. Na nungu epesi oh mami, et causale, bande ko ya Sedek, boyebi que Congo azali moko ya pays ya Sedek. To assumer que présidence mbalele kaki wana ba ye ko assister kotala pour la koluka unité ezala na yebite il paraît ce qui va contre ezala kalanga la yebi na ngaite to ba automoni wana alors Sedek alingi akutana na ba leader nyonso tout politique ya mboka na biso bat o bato peser oyo il faut akutana mingi d'abord to monaki yango ancien président Zambia je crois hein oyo moi na mboka mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi abengisa ki bongo na Lualaba et pas ba kutana ki na ye akena pe kutana na moi na mboka Joseph Kabila Kabange ndeko Kabila bon to benga ndengo la ndeko Joseph Kabila JKK et suka ki na quai de cheval sika ba ndeko ya Sedek ba ye ba ko sunga ba poids lourd et ça dit d'abord yemoko mokonzi ya mboka président sortant moi na mboka Félix Antoine Tshisekedi na président Yakala ndeko Joseph Kabila Kabangi balingi ba yokana ba signer ba corps na ebité bango ba ko signer ba corps bango mbale bango basana est-ce que mboka ngo Congo za bango mbale ngale pe pesa ngai mutu ko swa umma ko pesa ngai mutu ko swa est-ce que ba corps il faut ba signer il faut que Joseph Kabila a signé ngo na Félix do ba jubiso en otage bango mbale to ndeni ngala ebité ba mboa obalala soko lingi suite ke na ba émission politique kasi eloko intéressé biso awa oh ndeko Joseph Kabila par le trichement ya ba représentant na ye ba kutelaki na ndeko Félix par le trichement pe ya ba représentant na ba kutani na mission ya bandeko ya Sedek bo ba signer contrat ya nini sogi ba benga on accord voilà accord ya nini ngai na bino to yebite kasi ndeko Joseph Kabila aboyi ko signer ba contrat wana ba accord aboyi abipona ni na boyi parce que ndeko Félix Antoine Tshisekedi wana ndeko Kabila mutaoloba ke ye a respecta ka ba corté abandi kutu ko cité il paraît na Genève a signé un accord na les 5 patrons bah ça combien les 6 patrons les 7 na bango to signé ka wana a respecter yango te a retirer signature et si lui wana ba ke na Kenya na Nairobi a signé accord na Vital Kamerhe ndeko Vital Kamerhe a respecter yango te wana ngam na oloba te wana ndeko Joseph ndeko JKK mtaoloba a respecter yango te ayebo accord a signé lisusu na bandeko ya FCC ba respecter yango te finalement abiye a respecter ba accord te a ko signer ce accord na été garanti moko ezate ke ceux qui a signé accord sikaboy a ko respecter yango wana ndeko Joseph mtaoloba ya mboka ngo komi ya bino moko to se ya biso ni surtout. Est-ce que tu as écouté Kabino, tu sais beaucoup la surtout. Donc biso, tu comme qu'on dépend à des individus. Ya, fongo la misu. Tu es qui n'a mukili. Oh, tout le monde est né congolais.
Et ça c'est que est-ce que l'héritage batata na batata est-ce que vous commis et ça la mission politique te une mission fait à conscience au fond l'esprit vous comprenez na suka na ngonde ko Joseph Kabila babia tiena se alobi nini bon likambute soki to ko signer accord na éviter accord ngo ya nini accord ngo comment on ne sait pas soki to ko signer accord il faut bandeko nyonso tout o bazana ba postuler la présidence bazala siko on a comprendre te ndeko Kabila postuler te bandeko ne ba s'enrôler kututé ba membre ba s'enrôler te siko qu'est-ce qui ne va pas après boye il faut matata mponi dans la contrat matata mponi o to ko yoka soki akim de exil so personne on ne sait pas il faut matata mponi azala il faut ndeko Fayulu azala il faut ndeko Sesanga Delis azala il faut ndeko Mukwege Deni azala il faut nani susu donc ba leader politique union surtout ndeko Rex Kazadi pas postuler il faut azala soki bazali wana allez ba signer accord et si li wana te na bande ko communauté internationale ba sala ba témoin ba signer ngona mission ba tu union surtout pour soki ndeko Félix a respecter yango te mbala oyo ba yeba ke voilà ya respectera te ya et soki wapi blocage ngabu na lobi yango te voilà bandeko ba représentant ya ndeko JKK Joseph Kabila Kabangi kasi muta a expliqué ko bien confrère na biso Patrick Lokala là na nga expliquer ya blocage et pesinga mutu ko so comment ngo ya bino est-ce que biso ya kotika bino ya au moins bino bonanda ba politicien au moins makambo oh leader na biso kingani leader bo ya za leader mo yo ko leader mo colonine est-ce que commis c'est que bien landa local Patrick qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce que Kabila dira na batasadek alobi ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza champion à non respect des engagements pris c'est ça c'est ndeko Kabila qui dit ou mieux bato Kabila ba ko loba na batasadek abi a signé accord na bandeko na ye à Genève na Lamuka il a renié sa propre signature abi a signé qui accord mususu na Kamere il a renié ça l'accord n'a jamais été respecté a signé accord Nangai Kabila devant témoin. L'accord n'a jamais été respecté. Garantie ni Ngai Kabila nazana ngolelo ya keso ki nazui un nouvel engagement avec Ndeko Félix Tshisekedi ndenge tozwaka engagement wana ya kala garantie ni nazana yango ke ye ako respecter engagement wana. Ne va-t-il pas renier ses propres paroles? Ne va-t-il pas renier sa propre signature? Ne va-t-il pas renier ses engagements? Ça, c'est la problématique posée par Ndeko Kabila. Alors Kabila dira ceci. Ou bien Batounaye, Baïbis Batasadek. Balobi, tu as quelques conditions pour la main tendue de Ndeko Félix, c'est que tu as bloqué dans ma ponomie. A combien de senga Batbaya au Sungaye? Bato Kabila, ou soit Kabila, Lobi Boena, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alobi Naye, yo le col respectera l'engagement. Wana Kabila Zolo Banandeko Félix Tshisekedi. Yo le col respectera l'engagement. C'est prouvé et c'est connu par tous les Congolais. Nabato Alibanda Bayebi que yo likamba ko respecter engagement eza bilanga na yote. Oyo lo balikamo na tongo na milio changer. Oyo lo balikamo na butu lobi nango changer. Soka babengi yo béton. Alors cette fois-ci ngai makambo yake naya tozonga na accord ya kalawana eza lisute. Cet accord vous l'avez foulé au pied. Je n'y reviendrai jamais sur cet accord. Mais cette fois-ci, on m'appelle ici sous teke ngana yo to sala accord. Voilà na on dit mangote. Na on m'appelle ici sous teke bato ya FCC ma famille politique ba sala accord na bato ya union sacrée. Voilà na on dit mango le sous te. Kasi loko la mboka ezali bloqué wana Kabila mutazolo bana bato na ye. Je pourrais accepter à la limite to sala accord. Mais accord wana Katumbi il faut azala. Fayulu il faut azala. Mukwege il faut azala. Matata il faut azala. Ba poiluru wana nyo soti faut bazala na accord wana. Accord wana ezala public. Signé devant la communauté nationale, devant la nation et devant le monde. C'est-à-dire ba Congolais ba ko tala biso, to ali ko signer accord na yo. Katumbi azali, Fayulu azali, Sesanga azali, Mukwege azali, Matata azali, ndeto signé accord na Ndeko Félix Antoine Tshisekedi devant la nation et devant le monde. Mokile moni que to signé engagement na yo. Pour que ceux qui ont respecté yango te,
mokili pe mona ke yo respectera no ba accord te. Nde machine bloquée. Machine bloquée. Mais tandi oui, Kabila oui, c'est pas grave. Tu retombe mboka te. Mais tandi wana ezala pe men tandi ya batu nyonso pe baya. Makambo ya kobata maketoka ko signa ko na kingakati na cité de l'Union africaine na ntele obigo no wanga na. Yo wanga na no makambo pamba. Cette fois-ci, si accord il y aura, bande kona bazala, ba congolais mususu bazala. Ba katumi bazala, ba fayulu bazala, ba sesanga bazala, ba matata bazala, mukwege bazala, to signer yango devant le monde. Mutu akomona to ko signer biso tout engagement wana. Comme ça yo na ba habitude na yo ya ko bwaka ba signature ya ko wanga na maloba na yo okozalsu na passe ya ko wanga na parce que mutu nsa ko loba yo pesa. Yaya sika atoka tabongo na Congo Brazzaville bande ko Congo Brazzaville bokota makambolo qui est très grave. Est-ce que boyebi yango Yaya bande ko Congo Brazzaville na cosite ya solo boyebi ke ticket avion Air France Brazzaville Paris to Brazzaville mado Air France et la triple pona par rapport ya ba destination mususu boye baratina te nzoka Yaya ba secret bani kobima boyebi ke mboka ekolo France a réalisé un problème na ba pays africain francophone d'ailleurs pour mambongo nga pepe ça nga d'ailleurs mutu ko soit au France CFA. Comment est-ce que France CFA yango au lieu boza na ba banque na mboka na bino ba banque eza na mboka pa na France qui bénéficie? Alors les Africains se sont réveillés. Vous devez vous réveiller maintenant ou jamais. Certains pays africains se réveillent déjà et ça doit être en série. Voilà, en série. Tout le monde doit se réveiller. Papa, vous nous avez donné l'indépendance. Tous ces pays qui se disent indépendants, vous devez assumer votre indépendance. Vous devez être libre de réfléchir sur la destinée de vos pays. Est-ce que Bokomi, Toso la Pembe? Air France a des problèmes avec le Mali. Air France a des problèmes avec la Guinée-Conakry. Air France a des problèmes avec le Niger. Air France a des problèmes avec le Burkina Faso et consorts. Sikaboué manque à gagner Koti. Manque à gagner Koti. Et Air France maintenant refuse de donner les 5%. Il y a recette avant ta billet na Congo Brazzaville. Est-ce que Bokomi Nzoka Air France bien avant la Brazza et ça la cachère. Bateka en autre peu cher 5% et que il y a 3 personnes seulement, les Congolais de Brazzaville, les Africains. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous prenez tout un pays en otage pour 3 personnes. Est-ce que le président de Denis Sassou Nguesso a été Makambo? On ne sait pas. Et moi, le président Makambo. 3 personnes ont pris toute une population en otage, tout un pays, la destruction du peuple. Les gens souffrent au Congo Brazzaville, les gens souffrent à Brazzaville, les gens souffrent à Porto-Poto, à Pointe-Noire. Vous prenez la recette de la vente de billets de toute la République Air France, toute la République, Air France, la compagnie Air France. Yaya, bataille va comme Batouana et Pessinga passe les Africains. Les Africains. Pourquoi tuez-vous vos propres frères comme ça, les Africains? Et puis voilà, au comment là, balanaï, bafana na poto, bakana bibana, basala ba boom, basala mitu na poto. Yaya, okenda poto kayu, kwa na luengete, onde koboko boye, ye papa bango sa aza député na Congo, papa bango sa sous ministre, atinda bango mbongo, asobela bango flat hotel, batema ba jeep, mbongo ya mboka. Tala sika ba vérité ya doko bima. Nana bimite bokoyo kwa somo, ngam na lobi ya ngote pour la Congo Brazzaville. Yaya, awa na radio lokole, nous donnons les informations de tous les pays africains. Surtout francophones, surtout Mingi Batalingala. Est-ce commis de nous donnons tous? Parce qu'Afrique, c'est un. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Fini l'Afrique des vieux. Fini l'Afrique des vieux. C'est une nouvelle génération. Yaya, vous comprenez? On s'adresse à vous. Tout président africain qui est vieux, à l'époque à Mobutu, cédez vos postes, cédez aux jeunes gens. Pourquoi vous ne voulez pas céder aux gens? Professeur Brenda Tibi Joshua. Coup de thé parce que le vieux ne veut pas laisser la place aux petits. Vous avez régné pendant plus de 20 ans, plus de 30 ans. Laissez la place aux autres, pas vos enfants s'il vous plaît. Quand je dis laissez la place aux autres, ça ne veut pas dire laisser la place à vos enfants. Est-ce que Bokomi tous sur la Pembe? Bokomi on est à Brazzaville. Voilà. L'anda si pour la nini, billet, c'est la cher na Air France pour Okende Paris, pour Okende Bruxelles, pour Okende Poto. L'Afrique a un incroyable talent
de corruption, les amis. Ah oui. Air France en difficulté au Niger, au Burkina Faso, au Mali. Air France vient de parler fort à 3 autorités congolaises. Air France dit quoi, les amis? Que je refuse de reverser 5% de la vente de mes billets aux autorités congolaises. Je répète, aux autorités congolaises et non à l'État congolais. Donc, au Congo de Denis Sassou Nguesso, le Congo des Brazzavillois, j'ai eu l'opportunité de visiter l'aéroport de Niamey à Brazzaville, les Congolais des points noirs, des quartiers poto un peu partout, sont là, ont une richesse sur leur sous-sol, ont des activités commerciales qui se passent sur leur terre, mais les amis, ils ne peuvent pas jouir de cela convenablement. Parce qu'il y a un groupuscule de personnes qui sont autour de Denis Sassou Nguesso, qui s'enrichissent de façon sauvage. Je dis encore, ils s'enrichissent de façon sauvage. Dans les billets de Air France en destination de Congo sont 2 fois plus chers que les billets de Air France dans d'autres destinations en Europe et en Amérique. Et qu'est-ce qui explique le fait que les billets de Air France sont chers au Congo? Ils ont expliqué clairement. C'est parce que à chaque billet d'avion acheté à destination de Congo-Brazzaville, 3 autorités avaient négocié le reversement de 5%. Donc, si vous payez un billet d'avion pour aller au Congo, de la France au Congo, à 10 000, Air France doit reverser 500 francs à ces autorités-là. Il s'agit de qui, les amis? La presse en a parlé. On fait écho pour que vous puissiez aussi comprendre ce qui se passe avec cette actualité. Jean-Jacques Bouya, Isidore Mvuba, Gilbert Ondongo. Voilà donc des gens accusés clairement d'être derrière ces micmacs-là pour rendre les billets d'avion à destination du Congo trop chers. Parce que ça les enrichit directement. Je donne le nom encore. Jean-Jacques Bouya, Isidore Mvuba et Gilbert Ondongo. Voilà des gens qui sont accusés aujourd'hui. Ils sont accusés d'être derrière la charité des billets d'avion de Air France à destination de Congo. C'est incroyable. Comment les enfants d'Afrique peuvent réfléchir comme ça? Et on va voir si la justice congolaise va entamer les enquêtes contre, ou va lancer les enquêtes contre ces gens pour voir à quel niveau de culpabilité chacun se trouve pour pouvoir les sanctionner ou pas. Mais Jean-Jacques Bouya, Isidore Mvuba, Gilbert Ondongo doivent faire des sorties pour nous expliquer clairement. Parce que les accusations sont claires. C'est à eux maintenant d'éclairer la lanterne du peuple congolais et du peuple africain. On ne peut pas rester en Afrique qui est immensément riche, paradoxalement pauvre. Des enfants d'Afrique souffrent tous les jours et certains enfants d'Afrique s'accaparent des biens communs. Des enfants d'Afrique qui s'accaparent des biens communs sont pires que les terreaux qui sont en train de déstabiliser les pays dans l'Afrique financés par l'impérialisme. Donc, M. Sassou Nguesso, cette information partagée, envoyée à la présidence congolaise, les autorités congolaises, la justice congolaise, doit regarder cette histoire parce que Air France a parlé clairement et les noms sont sortis aujourd'hui. Qu'allez-vous faire pour régler ce problème? Moi, je m'en fous de Air France, hein? Mais ce qui m'intéresse là, c'est les enfants congolais, les Jean-Jacques Bouya, Isidore Mvuba, Gilbert et tout ça, Ondongo, qui sont cités dans cette histoire de corruption, des gens qui s'enrichissent sur le dos des pauvres voyageurs. Incroyable, mais vrai. Thank you, friends, for watching. Stay blessed and bye-bye. Yaya mabe ekoti na mokili na ebite bato wana kuna bakadi mpembe bakosala moye tout pour na ba contaminer pour na ba komisa bato so bato ya bango yaya te ko benda o matoi o ezali émission éveil à conscience radio lokona ba chaque fois ezali le seul programme la seule émission oyo papa na mama na bana bavanda ka escre ba ikolanda po balanda kango pamba te na suka nango basimba ka quelque chose mutu ba senga papa fiston yo pesa ba communication moko eza très différente hein?
ndenge musunabi oui to fina comme information de telle sorte que to se démarquer moi mukie po bato so atali biso na suka nango asimba quelque chose on la senga karo yaya partageaka tchaka ba j'aime to protéger chaîne oyo to protéger programme oyaya tchaka ba j'aime sopelanga ba j'aime ko yaya yo bongo na baba fiston yo bongo na tata Sedek yaya yo bongo na programme oyo tia j'aime comme maman tia j'aime maman peno fandi bien na fauteuil na monio o fandi na fauteuil pena bien auto la radio le coller pour la télévision kitoko maman kasi soit phone pe benga ya bubali ya moi si finalement s'abonner s'abonner pour na yo a finir ka cloche notification pour attaquer et puis ata la j'aime ka wana ici nango maman o combien yaya moi si yaya mobile s'abonner pour partager o telinga ba j'aime kitoko makasa ko sakala te yaya to salaka anglais na biso ba to bima libanda to fanda na pays o eza moins développé ba pays o yoba moins vie que normal yaya soko côte na toilette publique ata na marché partout au moins ba oteka tissu zali wa pesa kana tissu la comme tissu pesa kana tissu la sala na mbangu bo pesa ngai tissu na la kisaba ndeko yaya tokola kisayo soki omoni tissu na pembeni nango wana eza na ba tache rouge ezali ba ngungite ya ba te yango kotia ba masana makanisi ke soki yo sei osaile yango nzongo inene to pangosela yango motoki tissu bobimbe ezali te voilà likambute apesi ke tissu omoni tissu yango ba benga yango ni papier hygiénique bomoni siko awa ezaka boye peseri boye okomona mo madodo ya skiti mo boye ya rouge ezali wana madodo ya skiti ata ba awa madodo mo boye te eza basala ngo na modèle nango design nango yaya ezali design te batie ba makila wana spirituel na ndenge mususu ba transmettre bino maladie oyo ya 4 lettres to ya ndenge mususu tango zo pangusa nzongo inene tango zo pangusa na mutoki parce qu'il y a des gens oyo à côté na toilette publique à sokoli maboko peut-être à pisser et puis à zui papier hygiénique à pangusi ya tango pangusi wana au compte na monde wana o ngai misala nge marche raté ndenge nini o nani o no kondoki o nga bana ya poto vient marche raté o nga bana na Afrique du Sud o nga na Congo na comprendre raté ya yebela ozali émission ya ya conscience na rabino yaya bo poser émission po sogité mawa mingi nga na lobi yango te yaya tozo finele bino tala moi reçu muke oyo o comprendre tala ngona lisu ya ba chrétien au monde au-delà est-ce que comprendre voilà tala. The shocking truth about public restroom toilet paper, a fact that could save your life. Your knowledge could be a lifeline for someone you care about, so watch till end and don't forget to share it with your friends. If your toilet paper looks like this in a public restroom, you need to get out as fast as possible. If you look closely, you will see a bunch of tiny red blood splotches. That is not from someone's bloody nose or a little accident. It's from someone cleaning their needles. And we don't know if this was one person or multiple people cleaning their needles from injecting drugs. And keep in mind, if you are using this toilet paper to clean yourself, all it takes is one tiny drop of blood to enter your system. You could easily contract a lifelong virus like HIV, AIDS, hepatitis C, and hepatitis B. If you do see a toilet paper roll that looks like this in a public restroom, notify the staff immediately to have it replaced and stay as far away from it as you can. Lisolo oyo ngamo zopesa ngai mutu kuswa na kobeta yango malembe ya pour comprendre na kobeta yango na kosala résumé na ngo pepesa ngai mutu kuswa ya mokili oyo tona makambu ya solo papa ya Suisse alobaki yango ya okena rond-point Victoire batu ebele okena matonge batu ebele okena Château Rouge batu ebele okena Afrique du Sud na Johannesburg na Yoville batu ebele okena downtown ya Afrique du Sud batu ebele okena United States of America na États-Unis batu ebele tout na men tala ba Congolais tout na men boy c'est ba Congolais kuna ebele ya maladi oyo fanisa biso na ndako awa batu bakufi ebele ok cimetière peut tondate batu ngo basila pété papa Suisse alobaki nini ke batu ebele bazongi batu bakufi ebele bazongi comprendre te zona batu bakufi ebele maladi oyo bakundi mais cimetière etondite bakundi bamususu babimi bazongi na mukidi ya tala batu bakufi ebele pona nini ya de revenants batu oyo bakufa bazonga baosala ba vie bino la radio lokole awa biso la radio lokole to kama ngo sous to beti masolo ebele sur bazonga les exemples en non les gens pardon oui biango et puis to ba no beta rara se ko beta siko oya le to beta la yo impressionné biso
moi na botami ma passa moi c'est na mobali ba koksi 24 sauf 25 ans boy abali pe bana misatu na zemi ya munene ayeko yeba ke papa na bango aza to benga extraterrestre to ba revenant bref yaya ndeka pesi so ba fisto na lingi na sala anonyme beteli kam oyo elengi sibiso na quartier tozali bato bayebi yango elengi sibiso totali yango wapi papa fisto balakisi yango tina télévision ye moko fi wana azokoloba azokobeta lisolo yaya papa photo ya fi yango wana ya Chris tina photo ya fi yango na ram tant toloba na fi yango ye wana esalami na Nigeria papa photo loba esalami na Nigeria congolaise moka bengi yaya so pe bazanga mboka tata partout papa fisto beta lisolo oyo awa Nigeria ya koningana fi o aleki na télévision azokoloba nabi lisolo ofra beta papa fisto fi oyo babotama mapasa ye na ndeko ya mobali ki mapasa babotama bafana randa kuna bango basaka ye na ndeko ya mobali pada papa na bango asalaka te abimaka te basalaka bango mo ye na ndeko na ye na papa na bango bamona mama na bango te soki mama akufaka ye soki mama yi on ne sait pas po dossier ya mère na balobeli yango te batika na papa na bango bana mike ti bakoli bakenda classe te papa fiston wala ye mom dawabeta ko lisolo tozalaki bien ndako na biso tobimaka te toliaka. Et la fille disait, c'est que je ne comprenais pas. Comment est-ce que papa qui n'a pas mais nios to senga raye après sa rabiso. Papa mara e mabutu mara ba 22h avec ozonga ba 0h mo azongi. C'est normal. Mais to liaka papa yemo galambaka mo ali biso biloko ko lia to lia to mena kitoko ko saka to ko la kitoko ambiance français pe na munoko ba français très bien na anglais. Papa na bango monta atangisa bango français na anglais wana ba yebi ko koma mais ya skit papa na atangisa bango bref ba kola ndengo wana sikoyo ya de temps en temps bazaki à l'aise bana l'aise ba ko bima na bango ba bimi pa kei mais avant o bima papa ba na ko pesa bango ba bele ko mo za lokola to benga onini ndika nous sommes des Africains, bana bakoli, so bakuti coutume nandaku, papa non, biso marandengo te pour la protection par exemple. Joan dika oyo, tsaka na liboko, okangango boye. Yaya. Okomi est-ce que yo peut avobima, papa na bino no baranini, simelo mo na liboko, to yanga kango na nzete mo awa. O comprendre? Yaya, biso ça biso sans tabou. O comprendre? Biso kaka makila yo Christ pour tsaka biso. Dit amen. O comprendre? Tu kana na ndengo. Ya tsaka ba jem. C'est là que je me suis dit que soit malin pour comprendre. Chaque fois que je bima, au moins à côté de l'indika simple, quand je me casse d'un au bimo que tamo, c'est ma camosa, tu as azongi na normal. Kakandengwana. Todo lié, de tout yeba nenge, loki souffrance à la raté, nyon sont normal. Tiens comme ça là que jour moko boye. Voilà ngai voilà yemo so yaya zo beta ngo c'est comme si yemo ko ndeko pas ndeko alobi on la télévision yemoko alobi on la télévision moi do cela ngo anglais wala ko kangote de temps en temps ba ko interpréter on to beta là pour comprendre mais faut ta fi yango bozo mone ko le kawana de temps en temps yango na pesa lipe na benga na miniature voilà papa fiston jour moko siko wana fiara bien jour mona bimande ngwana na bosa la kozwa ndika wana na bima na lupangu abimi na lupangu a se retrouver mala moko na cimetière abimi na cimetière bo ndenge nini gangi do abimi na lupangu mama na cimetière gangi do comprendre gangi wana asa le kola zonga boebu azonga abimi na ndako na bango ayesi papa na bango papa ngana bimaki jour wana en fait na bimi na boss na ko cha parce que ça normal pour bango mais ça ont déjà ça normal et ça coutume na bango ya ba musulman voilà ba musulman mbote na bino ba fani ya radio ko ba musulman mbote na bino tout ba imam voilà papa bino au ça dit erreur bobi maka jamais sans pour autant bocha ndika na liboko peut-être protection ya famille nous sommes des Africains Liban là d'ailleurs c'est mauvais. Moi, n'a pas eu normal, il n'y a pas de souci. Vie est continue.
vie continue. Sikoyo, il y a eu un jour, moi na tuni ya kai moi oyo abeta besi sur la tuni mais papa pour nini yo lingaraté biso to bima. Il faut tout autika so to bim to sakani mina biso to keto tamboli te ko zonga sans pour autant to ça ndika wana abi mais yo senga nini. Au moins ndikate au moins ginini au moins do mabe ça be esprit mabe il faut tout ndika na yo. Bon, papa, siko eza ndenge nini? Po ani yo kendaka siko yo olingaka yo moko olambela biso to lambate biso mo ndenge nini? Abi non, ngala potisa bino boza bana ngai tala mama na bino azate, mama kufa doki, mabete so ba mati. Ya ngala potisa bino bo sava, na moni otuna mituna mingi. Wala soka akoba 18 ans. Abi tokei okomona expérience. Tokei okomona expérience. Mwana wana wana ye akon ba 19 ans nanu esprit efungwa mikaka te. Papa wana ye bom taloba papa na bango asimbe na liboko ba bima na papa na bango bakenda bakoma esika moko boye batelema na kwe moko boye. Côté voilà ki wana y avait une maman à sala kamikate. Maman wana bayeba ki na quartier mobimba ya mtolela mikate. Oh mikate maman za kitoko ya chaki tifanda yoka. Okilo za makambo. Atelemi na kwe. Mama wana batu ba utaka ba quartier na ba quartier ba yaka ba ka osoma mikate pa mama wana mulongo batu ba soma mikate pa mama wana batu akoba soma mikate pa mama wana atabatem na kwa jour ali bosa test omoni o batu ba soma mikate bi safa OK likambute tokei papa sur deuxième jour. Okay, batem na même kwana tala mama mikate wana o mama mikate wana nini ba toni suso bosi ko mona nini o te moto ba pela o moni moto yepela ndengo ba mikate ça va bon mikate ba ba ngoni ba konit mama te ba koni atenjunga mikate ezo toka e consort mais sikoyo ba koni o ezala ki na sanjunga mikate wana histoire vraie. Bakoni epe la moto, mais bakoni wana ezo zikate. Eso komi. Bakoni wana ezikate. Parce que moi na mona ngote. Moi na FC ça va. Papa FC tala bien. Tala nzunga oh. Ezo tokola nini? Ba sa ona bakoni bo tala bakoni wana. O mona bakoni o moni nini? Oyo zo pela mata bitala yango bien. Bino bana mikoloka AGC aino. Atali bo oh mais papa, bakoni wana ezo zikate comme nous avi voilà. Mutu sa mikate wana asa mutu normal te, asa mutu ya monde te. Lobi jour atu lobi tala makame salam. Bazongi troisième jour ba ye. Ya yo mesna ko lia mikate maman asala mikate na ndenga musique alesa ka bato lia mikate na ndenga osakarate. Ya lokola isoto bote ya sama ina Cameroun, maman mo asala mikate ataka ba kaka na kati ba lia mikate na degré moko 5 ans 6 ans lia ba kaka na mikate. C'est le troisième jour ba yé ba koma wana ba tu mulonga mikate wana soki donc yeta tango so mbolo mikate wana donc azo okata bino mbula donc bazo ko mvute bino ya yo so kesika moko donc yeso donc yo mikate mamana o wataka ngote. Ole yi koto wana tongo foto mikate ozuna te ka we emporter po okepe na ndako pesi baba na yo est-ce komi e komi na ope onga mikate wana kata ngote ka mikate te eloko moko boye maman ça atumba so bien na coin atumba ba Thomson très bien na coin maman wana ye service traité soko lepena ba Thomson na atumba kana somo ya atumba wana na lobite ke ba so ba service traité to ba lusa mikate ba za ndengo ya to betaka lisoro pona ko penio est-ce komi tango batemi na kwa mlongeni makasi papa abiyaka bakenda bakoma ti pembeni ya mama tanga tali amoni papa mama na zamuta mondo wana tanga moni père wana boye bu mama wana limwa batu bapanzana wana osakana te do ti seke ko mama wana azamutu extraterrestre isolo wana isuka wana papa sese omoni omoni tina lingaka te bokende libanda boso babloka libanda po libanda wana bato ozo mona ebele wana muke kaka baza normal
nyonso tikali wana baza bato normal te biloko oboliaka libanda wana euta ezaka biloko normal te yaya tomonaka yango ndeko Mathieu alekaki awa alobaka nini ntango bazalaki na monde wana bango batekaka na magasin atekaka na magasin atekaka na supermarché yaya nakomona ote ate oke ozangi nazangi kaka 1 euro 1 dollar nazangi 10 francs nakopia ote surtout balibane kokisaka mbongo okomprendre sikoyo tosolaka pembe ya nakobeta lisolo malema na pone penio papa on a yebisi mwana ye non yango nalingaka te boleloka libanda à partir ya jour wana jeune fille oyo apesi témoignage oyo alobeti lisolo na ye moko akomaki kolamba na ndako ye moko biloko ya libanda eyaka susu te papa ataye na biloko libanda ye aliaka yango susu te biloko aliaka susu te bakoma kolambaka ndenge wana bref ntango ekokisa 20 ans papa eyeli ya bino sava okomina ya jeune fille ndenge ezali awa il faut obala papa ye moko ayele ye mobali abina mobali na ye yaya tango wana tanga kaise leka yo na minute oyo papa na bina pesa mobali to papa mama na bina pe mwasi te et comment choix ya mutu est-ce que ba choix ba choix nanga ba guno ba choix nanga mutu na ndenge na liberté mais lui c'est pas parents batala rapé aussi chéri na yo aussi proposer et pas parents ba la sagesse ba maman ba leka étape wana ba yebi ba papa ba leka étape ba yebi ba kotala mwasi oyo azali mwasi malamu bon va aller longtemps to mobali oyo azali mobali malamu faut toujours présenter ba fiancé na bino et pas parents est-ce que ba komi voilà bango ba musulman ailié mobali bon andimi na yepe ba mona normal andimi pe ba sabali pe ko fanda wana mobali wana bon bref ba boti mona liboso ba boti mona mibale ba boti mona misato siko esala ka ere moko boye o mona ba 22h ba 22h ba 21 papa na bango non je viens papa bima mona kei akoya ko songa ba retard ba 0h 3h ya kendaka wapi tolma azaki fia papa Papa ya mbali aba sana ngomba nkipa. Il passe na mwa za nkipa. Ayi me papa, yo okendaka chaque jour na 22h okendaka wapi? Lelo antukanga funa kendaka esko okendaka gotika ngata bia. Non, papa faut okendaka na yo bon, ça va le kamuzate. Un jour, papa na banga juillet na 22 bakendaka na simbi pe na liboka kei. Donc elle ne discernait pas bana ko mbesika ngenini. Voilà, je ne comprenais pas, moi, moi, je ne comprenais pas. Ce que j'ai vu, voilà, on a moni, to koma esika moko na moni, ba tie nzungu ya munene, dikolo ya mesa, nzungu, ote mu dikolo ya mesa, na moni musuni na kati, mais nzungu wana ezotoka. Oh. Moto te, eloko moko te nzungu dikolo ya mesa, musuni ezotoka. Ce que nous avons dit, c'est de comprendre que nous avons bima et na moto mais ezotoka ndenge nini ah atuna papa mais comment est-ce que bilo nzungu ezotoka boye ndenge nini nzungu ezotoka boye ndenge nini ezali kola mesa bakone ezate makale ezate sans réchaud papa abino laisse tomber maman mo kafanda ki wana okabona bato bilo kolia na nzungu wana atali boye ayebisi papa na bango koma yo na mutu oyo aza mutu na biso to ena awa ndenge nini aza mutu na biso to ena awa ndenge nini papa na biso ya biso yasi mama na otika laisse tomber non na ko laisse tomber te aza mutu na biso to ena awa po biso ba sekre na biso papa zungai na liboko bakei siko tango bazongi na ndako atuni papa mais comment est-ce que maman wana lobaki oyena ya mutu na biso te mutu na bino te na ndenge nini moi je ne comprends pas. Voilà ce que badi ko tiqué moi jeune fille déjà moni déjà avant que déjà 23 déjà 20 moi ma maturité comme kota mais qui moi ezanga rapport la fille à papa atika ondengwana entre tapé baza pe na mbal na ye aye poza ze mususa komise me ko munene yoka siko di solo atuni avana nuwana ya pe mobile ta ko 24 ans. Papa a yeli yesu mwasi. Oh non, yo soko bien mukolo quand garçon 24 ans donc 25 ans ngoyo mwasi na yeli oyabi ah. Papa yo nga mwasi nga jeune pour faire mwasi jamais nga ko mwasi na nga rabi non, là d'ailleurs là c'est pas bon, c'est mauvais. Non, moi habiter papa jamais. Ya mo bana habiter. Yo lukira mwasi te ngai na luka mwasi nga moko. Mais moi je te dis ce qu'il faut faire au soboya. Le zo mwana mutu makasi. Papa tiki nengwana jour à liboso deuxième jour troisième jour ya mobile do ndekona mobile lipasa wana alala la mukate akufa nana bomiye
tala kuntseki tala kumamba yaya makabote no histoire ka andi babeteli biso yo moko zo ka histoire bula ona marque na yo est-ce que komi ya mbala akufi abi ya ndeko naka mbala kufa li passe na ngai oh na comprendre makamba ngote en un clin d'œil bou ya kufi bon ce qui s'est passé je ne comprenais pas nga ko la koto e mona bou korango li mona comprendre te bon onde makanse bunga kingai so na kana ki wa je ne sais même pas donc na ba shooter na yebo papa bino basi ba kunde ko na yo et que tout ça musulman donc e bembela la kate ba kundi kaka lelo ndenge ya liyo do ba tumbi ah bo kundi wapi ono ba briller do e ba kena ba imam ba yaki awa ba imam c'est ba pasteur no ba musulman ba yaki awa et puis ba cérémonie ba kele ba kundi c'est tout ça va la famille continue ngala sister ko le ndeko ngati bo kundi ngene be sa ndengwa ah abali ko ko moi suspect a tout na sikoyo papa na bango ah bon famille ya maman na biso ezalaka wapi ngai fona mona famille donc est-ce que est révolté moi esprit ko ya bon faut tout na rapé bana tout na rapé ngai fona mona bango oh non ta mère décédée il y a longtemps ya boye ya bon ça promet ate bon ba koko na biso bazali papa na bino ma bino bazalaka ngai fona mona bango oh il faut mona bango non ngai fona mona bango oh mona bango atia papa na bango pression ko sakarate pression ça va na kolagisa yo jour mususu papa fiston voilà mto abete la ngali solo au télé télévision ndeko moi ça la bi papa na bango zo bango jour mususu ye voilà so ayeko bota akomi na 4 mois donc ye na ba na 4 babandi ko kende bazo soki moto et soki peni bazo ba koma esika moko ba esika ba koma wana batemi na musika kaka ndenge zalaka so mo lupangu wana ba koko na bino ba bokino na pardon ba koko bazalaka wana kende kuna boloba bino bazali bana ya intel oh c'est vrai boza bana intel oh ba koma pe wana kutulu kutubo yaka to kero tenga na osala ba course sisi na kwa ko bino kaka neza ba koma pena ba kota lupangu boye oh awa lupangu manani bino manani ono ngana zali mwana ya papa intel oyo bana ngano ba koko na yi olobi nini oh ngana zali mwana dal oh mamno lo bwana ba di utana ba tani kaka neza la ya kaka ndenge za la tala mut nzoka papa wana kufa kala ataba 30 ans passe dans kufa kala dans cimetière ba ba osdo maman ça non cimetière o kino ba buki za ni kitambo o za côté ipa kitambo eza sute basi do o ko retrouver sur cimetière té donc papa so ba buka pa cimetière so peni ya sa zonga déjà abot na ba la mapassa maman on na bah toi c'est vrai mais qu'est-ce bah t'as les gens faire on m'a pas sango face ya papa ngo face bah ta face mo mais finalement c'est bon hier ça wapi pas micro basanga rata ça oh essaye biso so ya so ba course kuna zela mutu amona la raté et si li wana te ya pour makambo ya monde wana so que c'est bimde un poisa boye bazonga asuti papa wana akende kenda ma blandine kaka wana batika li wana akoya ko so bango ayaka pe ko so bango te basa ba famille musulman ba ngona surtout zela jour boso mi balé ba bino ça va des années awa ndenge sali boye papa na bino aza muta mokili oyo susute sa kufaki déjà akoya susute faire comprendre li jeune fait bandi ko ko banga siko papa na bisa muta kufa azonga ndengo wana siko yo bon mama na biso famille na ngo za ka wapi oh non papa na bino to akufaka atikala ko bala te et tumba e ba be se côté déjà ba se maîtriser kaka assez maîtrisé yo bala ngana bala mobile langa comme na ye intel boye bika ba kokwa kande bazalaka so pesi comme mboka ba ye ba ka ba référence intel kasi intel to ka famille songolo pakala bazaka na village songolo pakala kuna ça va to kende ko luka kutu ba memana ba kena na famille intel ndoka famille ngope wana famille pena ya bombal na ye ba koma kuno ba kota boni boni bino o famille intel bon bomoni oyo koko na biso
abala mwana bino kombo na ye intel. Est-ce que awa bozaki na mwana moko kombo to bozana mwana kombo na ye intel ba pesi kombo mo songolo pakala batali ba mami oloba wana. Excusez-moi. Mwana kombo intel kombo nini olobi nini ote mwana kombo songolo pakala oui to reconnaître mais muto oloba wana aza kutu na tangu te obala te akufa tanga la kala ba 5 ans donc akufa kala donc ya kala donc ata to bemona cimetière to koyeba su te cimetière eza wapi akufa na ba 5 ans kala akufa na ba 5 ans te ya balaki mwana oyo babota bana 4 bango bataye elonga bakoko wana elonga bango famille ya mukena makambo là d'ailleurs là c'est très mauvais yango ba parents to singa na bino taka mabolongo no se sambela ka pona bana basi ya mabela nzana bango te mibale ya mabela nzana bango te ya sombela pona bana yo okomi to so la pembe ya mwasi ya mobali ko se la peka ate papa na mama sambela pona yo mi sambela pona yo moko nzamba talisaka yo mibale mabela nzana ote basi ya mabela nzana ote et pesi bango so ko mutu ko soa ba makambo oyo nous on n'en revient plus. Et pesi ko banga bango quartier ba musulman elekeli bango ba kepa imam ba pasteur na bango ba si imam asambeli pona bango kaka ndesa ke pendant que ba osambela pona bango ye jeune fille a pesi solo à 24 il passe na kufa so 25 ans amoni mutu mo ata impembeli na ye lokola ka imam me amwa koko ati nzambara mismera nzanda na chemo ndenge ya lewa ça va ndengo bi vérité tellement des ali awa kende na mboka na en fait na quartier moko songolo okomona orphelinat moko ezali wana batu wana bakoso kipe na bino betela bango histoire nyoso tout ça va yoki. Qu'est-ce qui s'est passé à comprendre moi mon demu tanga limwe quand ndengo a tous les imam pasteur imam grand-père a ebisinga na ke na village mo so songolo pakala kuna omoni yabi na moni mutu te mais mutu mo epeme a ebisinga bo yabi te na moni mutu mo te elle a compris que mabe koti a tuni esikoyo est-ce que oyebi quartier tel mosquée mo gozo orphelinat mo gozo wana musulman konso abi oui ya makambo pesa compliqué makambo ba chrétien ba mona rappel auquel ba chrétien ba salami ba musulman pe salami est-ce que ba ndeko na biso un peu ba samela ra nzambe na ebité bon o za radio le coller et ça ne sera pas surtout ya to betara isolo comprendre voilà to dans ma détail a senga imam mongo na valeur à 200 so pe 200 frères so pe 200 na ebité 200 ba zoa so ki pe moto so pe taxi ye mokoti ba komesika koma ki ona nzela est-ce que ça la non bise suki mbongo na bango comme incomplet comme na mbongo incomplet il faut ba continuer ti esika oyo ba indiquer bango ba ke na mosquée se ba so na bango mbongo ezati atende msa moto asenga ba sengi bango mbongo 3 fois plus que ba zaki nango bongo ba ati moya ko sala ezati ba fani mkewe mutuka moko Mercedes ya bien mutu akiti abenga bango na kombo kingani bo ça va bino bo ke nesika intel OK ça va pendant que aloba mutu kabeno le katem sa taxi a futa chauffeur wa taxi mon kasha bino mema batu oyo ti na orphelinat na ya mosquée songolo pakala ya histoire vraie ça na Nigeria et les gits na news est-ce que vous commis ba comment on va journal kutu toujours bête là ko la tuzaika sur place wana et bête ndeko compliqué bino comprendre ya ndingo wana voilà oza radio lokole ayebi chauffeur wala soki bana oyo mwasi ona bana ne carte ba si problème na si plaque immatriculation yo mtuza pour comme ça bango tikuna fi wana loba taximen wana komisa bango tina ofela wana akota na ofeina ba bengi na komo na bana bazwa bango so mère supérieure so benga so bana na yebiti ba imam wala si ça va ne awa o eleki wana eleki to yebi makamunyo surtout mais vous devez devoir commencer une vie normale papa na yo awada pia onyo surtout wala na siko de aller il faut que tu la vie akoluka
Yépe classe mo boulou mais français belé, anglais belé. Basali ba apprentissage muké, ba la kisi comment ko tonga, comment ko sala ba gâteau, ndenge zali awa, fi wana ti lelo azali, akoma ko survivre ndenge wana, ba kota ba na classe. Ba na ba koti classe, fi wana ba di vie normale. Abandi musala, ba futa salaire, ba na ba futa ba ngo classe ko so vie normale. Ba journaliste ba ya, ba sala interview. Alo makambu oyo secret bombaki yango bimisa na mokili biso ba pesi sope lisolo pour na tobeta yango tobeti lisolo oyo yaya otambola kana nzela okutela kana manani yaya yo mesana kolia mikate ya mama osongolo non seulement mikate ongana denga Thompson ya mama mboué na tumbango très bien biloko ndako za su goûter yo foka ma deblo mama wana restaurant kuna kuona ma deblo mama wana ma deblo okata bisapi mama wana kolama mitkungu mama wana mfumbu so mfumbwa za somo mabaku otebo libaku ngombe nakata mfumbwa mbisa ukauka yaya za ba ngombe ya solo za ba mbisa ukauka ya solo est kokomi to lobite genyo so to za mabe mais to penyo kaka vous comprenez que na onde ngwana bon siko je suis en train d'imaginer ngamo sikabwe jeune fille sikoyo akana 25 ans akana jeune fille azonga le vie normale mutabota ya kufa azonga siko yemo pe mobali na ye za revenant na papa na ye na mobali na ye ba revenant siko bano abotya ba sabana normal siko fille wana sokte na mobali abali apparemment yaya photo wo mona za mutu no mo photo mo ni wana photo wana tangu oyo azaki na soko ndengeni sina selo photo ya akomi siko fille pene lengi akutela pena mobali est-ce que akoyesa mobali na ye ke ngai papa na ngaza revenant mobali na ngaza revenant kamunuko tala kuntseki tala kumamba est-ce que bokomi bana ata ba ko la 4 wana bana 3 garçons na fille moko tang ba kobala ba largi ba na société ba sa bana normal to ba sa bana nini to betika li solo ya lisolo na biso esuki awa ete ya bino o to robakite merci na Chris Larize réalisateur de émission Oyo Radio Le Kolema Solo yena assistante na ye Winnie Larize Pelende. Merci na Claudine Larize Pelende. Alors il y a un script la lumière, nous sommes sous la coordination il y a Mamari Naoumbi Larize Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure ni virage. Vous comprenez? La femme à la compressor. Avant la silisa, makansimo elingai. Si on déconne, on a kufaki ndengenini. Nani abomaki. Papa, azongzaki na monde wana, ton ndengenini. Donc ba quelque chose est belé ya. Tikela sur commentaire. Au moins les solo ndengenini. Yaya, kobenga c'est bien. Mais commentaire n'est mankambu. Ça commentaire peut contacter wana, c'est là super ma j'aime partager. Peut-être ba de comme ça la peine à KO. Yo nga ko papa mala insistade ko marande ngate yo sa la tra câble o so ngo la tra câble oyo eso komi bino bokola ba ta ma singa luketu mwana mwasi adona manumbe alingi ya bomanga ala mayaka luketu eza neni mayaka la luketu eza bakangeli yaka awa ba ta na fongola ba ta fongola ya eso komi kamunuko émission ici. Chap. Et tchara. Radio Collectivia Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Ya botoko mawana tika topé sa matondo to remercier Michael Josh, sponsor officiel, il y a chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozaliwana. Alors, tout ce ngabune le ko moko bandeko ko na site na website. Il y a Michael Josh. Au côté kuna oponi article ya soki na Afrique na Afrique boyi. Sikoyo winter ngebanda. Vous comprenez? Siko na Afrique boye elo ndenge banda sama ndenge banda siko na Afrique parce que moi ya ngona oyo le t-shirt boye to la ti boye ba polo oyo ya Michael Josh au sentir ya kilo pena ti na polo pena boye mutandimi mais na Europe sika boye mali le banda donc kuna ba rivage ezali ba veste pena ya solo ba jaquette pena ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bandi beaucoup ta kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter grifia wana mboka ko
to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien à moins cher tala yo que so ba chercher kuna 1535 euros sikalango ba trahir payo soko so ba chercher dans Michael Josh primo ko abordable mama na griffe ya wana mboka ya na lingi Europe nyonso tout to yeba Michael Josh existaka ya bengako côté na cité commander quelque chose pour Michael Josh. So rebino ko na cité yo benga libera Michael Josh so na ngwa so la ngote benga to kopesa yo o so la na Michael Josh ye moko so la ki yo mutentel to mona na télévision Michel Leki ngala so la méchentel na méchentel couturier tel papa eza griffe papa ya to soutenir wana mboka est-ce que vous commis c'est que bien. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, la bière officielle de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso te bila batina ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud. Dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma, pilote, commercial to militaire. Avantage yango yo obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte ako guide bino ndenge nini mwana na yo ako sala classe ya pilotage. Alors avantage nyonso hébergement Minerval olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion benga Mama Charlotte na Afrique du Sud.
Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud, voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mibale, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, tokumisa yo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman.